bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Vous êtes dans l'émission 5 minutes avec César Ngadi. On a exception et ça vous prend que moins de 5 minutes. Donc, dans la justice, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Il faut attendre. Donc, pour commencer cette émission, donc, Nakopesa Mbote, Nabato Balandaka, 5 minutes avec César Ngadi en particulier. Le Lopé Tournango est le 1er février, à fêté anniversaire naïe, c'est Douglas B. Congolo. Douglas B. Congolo, à 5 minutes avec César Ngadi. Sujet, il y a l'élo na 5 minutes avec César Ngadi. Sujet, il y a 5 minutes avec César Ngadi et Zoloba Masolo, Nyosotu. Nyosotu, oyo actualité, Yamboka na biso, ezali kolobana, actualité, oyo biso to vandi na bamboka oyo poto. Lelo tokotala, makambu ya primaire, na kati ya opposition, ya mboka na biso RD Congo, mboka ya bakoko. Opposition eboyi kosala primaire. Moïse Katumbi boyebike asengaki primaire ba opposant nyosotu basala kamwa primaire la kisi basala kamwa vote moko interne ya ba opposant pour bapona mutu moko oyo ako représenter ba opposant ba nyoso basala na sima ya mutu wana ba memaye na victoire mais ba opposant ba boyi primaire ba lobby ke pona bango ba candidat ebele bazali na opposition, jamais opposition et koki kopona kaka muto moko a représenter bango. Donc pona bango ba lobi vraiment que ba candidat au bazawana que soki PPRD ati mutu ako gagner ezali ba opposant ya mwana baza ebele mutu na mutu il faut à se présenter comme président futur président ya mboka na biso. Mais ba msusu ba lobi mais ndenge nini ba opposant ba koki koyoka na te ba pona kaka mutu moko ndengi Moïse Katumbi alobi mais ba momo ba lobi ke boyoki ke ba lobi ke bazali ebele ba koyi kondima ndengi wana te tokoye ba ke toza na Kamere toza na Moïse Katumbi tozali na Emmanuel Ilunga pour ne citer que 3 wana bango tout ba lobi ke bazali vraiment na chance ke ba comme président de la République ya mboka na biso ya wana primaire ezali na tinate. Mais ba misusu balobi ba opposant na ebité ya mboka na biso soki bango bazo kanisa ke lelo soki président Kabila a se présenté te bango bazo mona automatiquement que pouvoir ekokende na opposition. Mais ezala ndenge wana te président lelo Kabila soki a se présenté te ati mutu moko candidat moko ya makasi ya pouvoir bongo lelo soki candidat wana makasi a gagné opposition bino bokolobani parce que boyebi ke ba opposant baza ebele ba voix na bango ekozala éparpillé ndambu donc ya mwana Moïse Katumbi alobaki non basa la primaire ba pona mutu moko tomona ngo pe ana poto ke bosali primaire na parti na bino boponi mutu moko mutu wana soki aleki après ba promesse électorale boyebi ndenge le kaka boyebi ke ministère o bokopesa mais ba opposant ba boyi primaire ya mwana toza botuna na bino bolo basoki ezali malamu ndenge ba opposant ba boyi primaire balingi mutu na mutu ameka kotia candidature batala ndenge nini koleka ou bien bino bomoni yango ke ezali malamu ke ba opposant basala primaire pour ba pona kaka opposant moko oyo ako représenter bango na élection présidentielle boyebi kaka ndenge na lobaka na 5 minutes avec César Ngadi. Tout ce qui est élection dans Mboka na biso, l'avenir nous dira la vérité. Kalate, tokoyeba, vérité yango, ndengi ekoleka. Mais eloko nini, ebo ici ba opposant, basa la primaire. Bino munde mutu bokoloba, boyebi ke na 5 minutes avec César Ngadi, to sala ka jugement te, bino to pesa, bino ka ba sujet, bino nde bo développer yango. Est-ce que nengi ba opposant ba boyi primaire, est-ce que ceux qui moko na bango a pesi candidature, est-ce que bino bat bozota la biso bozali sûr que ba ko gagner candidat oyo a kozala na PPRD? Serait-il mieux basa la primaire ba pona kaka mutu moko de a représenter bango pour baza na chance ya makasi ya ko gagner élection présidentielle?
Donc boyebi ke biso tozala na kaka mpona kopesa bino sujet bino nde bokodévelopper yango. Donc merci de votre fidélité à RD Congo Info, en particulier na 5 minutes avec César Ngadi. Donc Ndengi Karato Sarabino na 5 minutes avec César Ngadi. Nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires sur votre site. C'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Nous allons nous retrouver dans quelques jours pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pour longtemps. Les appels à solo dans le